mondi ya émission Baindo Bola Mukamboto Mabota Mabino Mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bandeko yonso boki bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Baindo Bola Muka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka bongo kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo ali na fulu yango moindo alati na basouvatement ya tombola moindo mobole ya yambo nzoka nde ye moto fandi na mabele iyetondi kita tarantina nesongi nzina fumukusu kia muzana mpanda na ngola baye lisusu neleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 ponini te bangunza bonso batelemi na kati ya religion africaine futuka fumu kimbango po ya kuzongisa bato na esika babungela tarantina manaka mabiso mabianga mibongo baindo bolamuka tokoliki abandeko mike bokomeli biso na kobanga na mayema zeko koma lelo na mboka ya France na mayema tali bana oyo sengi na bango na loi ya Marlène Soko Chapa ainstauraki batangisa bana sexualité kobanda na crèche mpasi poeze elona makamoke ebuka makamingi nzoka nde soko totali afeli keze fulu fulu ya baloposo yonso lelo na baarabe baze kubwaka epai ya bayindo na baarabe baze kubwaka epai ya bayindo bana ya kasi mindele na basufa tuma balongoli na bibembe na bango ekoye epai na yo bakisi ebebi epai na bango bakisi perime fulu yo moyindo bilia epoli basoso epoli basala soko misisa ya nzete basala soko biloko nini bekoya kobwakama epai na yo bongo lelo mayeba zeko kanga fulu na ngwe kuzala wapi soko etenir te po bango pe baze bato soko etenir te mais tokolikia totalaka ba conséquence bayaki na ba opération ya kopesa bato forme basali ba faux fesse soko ba nini ba mamele ya artificiel ko kotisa soko ba bande soko ba plastique ba conséquence lelo na balwa na bango choix ya sexe etali bana wana te bolingo eze pas forcément ndenge mwasi na mobali baze na moki okosala lolenge olingi okoki osepela kozala mwasi okoki po sepela te obotama mwasi olobi okoma mobali osepeli basali tokoliki ntango boze koloba mwana ya 4 ans bakolakisa ye pratique sexuelle ayeba ndenge nini moto akomaka na orgasme mais tokeba mondela kumbelaka biso biblia bino boze na mikili ya poto boyebi lolenge ye akosalelaka biblia moyindo ayambaka koleka bakolo likambo moyindo ayambaka koleka bakolo likambo lelo papa wangani bible moyindo aboya alobi papa kuke wangana te bakumbaka coran na islam lelo baze ba milliardaire
lelo batongi Dubai na 2 heures bati ba condition ayambaka islama wa moindo lelo mobola esclave mosala bapesa bango koteke na zando te tokanisa tokolika tokanisa lelo batelemisi biso na conflit politique batelemisi biso na conflit politique batina mitu ya bato élection de salaka bonheur ya peuple e biso yonso toze komona lelo lolenge politique eze kokenda Afrika d'élection esalema mboka nini bato boze na diaspora moto nini aze kondima lelo azonga na mboka na ye po nsima baélection ebongaki moto nini botala ndenge bato baze kokontinue kozinda na bibale na Libye na Tunisie bato baze kokenda baze kokimani mpo baélection esalemaki na bamboka na bango te biso tokolikia eleko ye eleko ya bilaka ya Mfumukimba tokoti na mois de septembre le 10 septembre mokolo Mfumukimbangu asalaka losambo na mboka Sanda esika tikaka baprofesi moyindo akosala bengunduka oyo kokamwisa mokili mokolo akomiyeba nini eze kosala te lelo moyindo amiyeba te badeprograma biso tala tokomi na ntango ya formatage to accepter formatage po batia programme approprié na yo moyindo mondele akomi na chute libre na perte ya vitesse lelo awa deja na mboka na biso tokolikia bana ya 12-13 ans baze koteka sexe po ya kokelela oyo eze kotangisa mai na miso ntango mondele andimi kotangisa mpe bana na ye na 4 ans sexualité moyindo kotala te kote ya joli badisposition bamesure d'encadrement soki ekoye epai na moyindo ekose dégénéré po epai na yo oambrasaka makambo koleka bakolo nango baarabe basali baalcool bawhiski oyo epai na bango emelemaka te epai na yo yokutu nde opeseli yango kombo zododo yokutu nde opeseli yango kombo ngelingeli engalisaka nini yo moto koyeba bandeko na ngai tokolikia tolobaki yango na bamanaka eleki tosalaki na tokanisa tosalaki na bandeko mosusu na baplateau tolekaki tolobaki yango moyindo oyo eza ntango ya conscience mpe mondele ayebi mpo yalandaka Mfumukimbangu de près de 1921 de 1951 30 ans yoso ya Mfumukimbangu na boloko mondele nde azalaki na ye de près ayebi distraction ya imposé na ntango ye aze kobanga eloko moko boyokani botongi bondeko lisusu na kimia ya bayindo mingi ya yo congolais gâchette ya Afrika tokolikia tobima moke na distraction ntango mondele aze kosala badocumentaire
alobi yango président Kabila moto azali koboma ba Congolais pe amoni ba Congolais babeti maboko asepeli alobi 5 siècles Congolais azali nano te lelo eloko ezangi Congo po tokoloba nyama te nyama ze mayele ntaba te lelo bapesa ye matiti nano asenga mosuni te malgré azali nyama nsoso ya Congo atangaka liki na ye soko bosimbaki yango bolongoli température ya tikaki akolakisa bino akopasola yango te soso andimaka kobunda na imbwa po ya kobatela bana na ata na yo moto donc moyindo azali nyama te nyama ze naino na lolenge elongo bani soko lelo mondela lobi ba président na bino nde bazali koboma bamboka na bino pe bino diaspora bisika boze bobeti maboko ale bobandi kosacharne na bamboka ya bino eze pasi pe mawa mais il fallait à s'attendre tant mosusu na riposte pour comprendre eleko yo tokomi soko yebisi biso ba dirigeant na bino nde bazali koboma population totuni ya bongo ba vaccin otindaka na Afrika bongo ba poison oze kotinda na biloko akolia na Afrika wana ba dirigeant na biso bazali sikani moindo partout azali vivre la même situation partout moindo azali vivre même situation nani akolobela moyo tokangi maboko tozali kozila élection élection bakokenda kodefa mbongo na banque mondiale na FMI mais désolé bapesaka bango combien 100 millions de dollars yango kotonga nango mboka na dimension ya continent République démocratique ya Congo bango moko bakoimposer na mosala kosala na mbongo te bandeko bolimbisi tokosengaka bino vraiment bolimbisi bosilikaka te oyo eza ntango ya conscience tolongola nano étiquette ya opposition na majorité botala bizaleli na bango te boko comprendre ke na butu bazali koyebisa bango makambo mosusu na moi bazali koyebisa bango makambo mosusu balobaki oyo dauphin bimi te dauphin te machine à voter te transition sans Kabila te révision soko nini nettoyage ya fichier électoral balongo na nettoyage ya fichier bandeko wana yonso qui en souffre peuple po ya bango basi na bana na mikili ya poto mais tomizongisa joie de voir deux que la ndinga lelo na émission tia carte soko map monde joie ba pays Afrique oyo yonso basali l'élection relever toi à ta deux pays oyo sima l'élection ba rendre au peuple na bango violence benga biso na numéro est affiché na baya itandora yo yebisa biso bato bazalaka kotanga Afrique du Sud bakanisaki Afrique du Sud est réellement développé bazalaki kobosana bamboka yeze développé esika loposo pembe angwanzambe telle l'économie ya Afrique du Sud est na loposo pembe na kotanga ba ville ya Afrique du Sud te oyo ko se retrouver te ko kamute makasi te biso to kolikia oyo zeleko ya conscience tola kisake to ze conscient to ko bunda etumba liboso ya ben conscient biloko yeba kotangisa bana na bango ya 4 ans
Ah, olingi changer sexe, olingi kosala bolingo na bato ya même sexe, biloko na balakisi yango na bana wana. Po babomba mayele wana te après 10 ans, après 15 ans, après 11 ans, to po babanda ko pratiquer yango. Point d'interrogation. Mais biso to mitina no bana tolobi ezembeli motambo mbeli bapesi na conscient na inconscient. Isage kozala lolenge moko te. Kasi to bongise pa ina biso. Tokozonga. Boyebi lokwa ngai pe koleka ngai. Instabilité ya Afrika eze mondele. Mais pas si peu mawa. Pour tel alors 58 ans après, mondele a continuer à manipuler peuple. Au vie à bas dirigeant naïe. Élection à Gabon, Simanango, kita. Élection à Zimbabwe, Simanango, kita. Élection na Mali, Simanango, kita. Élection à Congo Brazzaville, Simanango, kita. Mondela zeko seka zeko mela champagne. Andima kite tel lo. Kolandela ba prophétie ka ko manipuler. Te Tomituna Bango Europe et kitaka e utaka likolo eloko e utaka likolo te kitaka nasi batonga Europe bayiba mabele ya Afrika to contraindre ba politicien na biso to ebisa bango ata bino bokokota boye baba oyo bazali bakokima po baya ko empêcher bino mondela sala yango bongo etikala naturel divisé pour mieux régner depuis la nuit des temps. Akabola ba jeune na ba vieux na tango esclavagisme. Ati a méfiance wana. Akabola mwasi na mobali. Lelo akaboli na majorité na opposition baye basé censé ya kofanda. Opposition a zepene wana pona kolande la majorité pouvoir à la loupe de façon que va trobicher te poko trobicher ya bato bazé ko kamba et je pas si pour ya peuple mais pas ya biso et pas ya biso et ça les contraire pesé ko ça les ma contraire yango tolobi le 10 septembre lundi 10 septembre Yaneye, mposo yeto zekoba. Bansoto yana mongo Congo siège social ya religion africaine. Et pas ikani toko sala lo sambo ya mbandansanda. Ya mbandansanda esika kani fumu kimbango alobaki mokolo moindo akomiyeba, moindo akokoma mondele, mondele akokoma bongo moindo. Pe moindo akosala bengunduka yeko kamwisa mokili. Moindo akoma mondele qui veut dire simplement modèle à suivre. Tokosami mingi. Bandeko ya diaspora, bandeko ya mikili ya poto, bandeko na ngai ya balandi ya wana kati ya mboka na zere République démocratique ya Congo. Tokebela bayi politique. Torobaki yango na manaka eleki. Bato yé basé ko ya ko pese leçon lobi soko bakoti na opposition. Mboke bongi na bateau magique. Bato wana basé même pas na bandako ya ndele na ba village natal. Trente-deux ans ya Mobutu Équateur lelo ezelo konini. Banda 2001 Bandundu a égorgé combien de politiciens à pouvoir? Bandundu Zenani. Kassai depuis la nuit de temps, Basalaka na pouvoir, Kassai Zelo Lenge Kani. Na ebele ya diamant na kati. Kassai Zelo. Kivu, Goma, basé na ba politicien boni.
classe élite intellectuelle wana yonso fruit ya impérialisme te to contraindre bango biso population to lobana bango bo fanda na ino bo sakeni pe mingi mais to mona kana parlement te bato basimbaka balakaka fimbo bakobete fimbo na parlement lokola ba manipulaka facilement congolais apesi moto wana maboko apesi ye mongongo bavoi apesi ye motema apesi ye likia ya bomoi akenda na parlement lobela ngai bandeko wana basengaka aide tozalaka mémoire mokuse te ndeko wana asengaka aide basalela ye chaîne au nom ya peuple stade de martyr bato bayei na bacotisation mais lelo kufela ndeko kenda kotuna na chaîne wana communiquer nécrologique po ya ndeko oyo yo peuple okufeli c'est $500 communiquer na mokolo moko diffusion na rediffusion c'est 500 mais ngai na yo nde totilaka ye metere moto akwei na nzete mbila na tongo apesi bayi bakoya na midi mayele na bandelaka lisese ye mpo ya bino bandeko balandi na bandelaka lisese ye mpo ya bino bandeko balandi moto akwei na nzete mbila na tongo apesi baye bakoya na midi mayele tolobaki yango na manaka eleki tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute les corbeaux et les renards lisolo wana eze leson mobimba eze leson mobimba bato wana baze na batravailleur tolobaki yango bapoliticien soko tokei pene na bango ezala bayi majorité baze na batravailleur bango yonso bayokanaka bachauffeur na bango moto azwaka 400 ete loba soko aze pire petit aze kofuta ye par rapport ya kipire petit baze na bachaîne ya télévision bafutaka batravailleur combien wana président de la république moto afixa bambongo ye bango bafuta batravailleur na bango je ne pense pas mais motema mabe bongo ba village natal na bango batongaka te babongisaka te président de la république moto apekisa bango te batamboli na inconscience yango mpe bamemaki biso peuple na inconscience lelo manaka ye bayindo bolamuka malaka ye tokanisa eyei mpo ya kolamusa mpo ya kopesa lisusu longengo pole na makanisi ya bato moto akoki kolaka yo njoku te na pokwa soko boze na ino na likanza ya kolia te zamba nini awa toze na yo aolaka nga njoku zamba ozweli okozweya nzoko eze wapi te tofungola makanisi toyebisa bango moto yonso akolingaka mwasi moto yonso akoyaka pene ya goligoso akumbaka ebele ya mateya po azwa motema ya mwana mwasi tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute bayaki mpo ya biso peuple mpo ya metero na bango bafignolaki maloba bafiltraki maloba baelaboraki maloba rien que mpo baexploite ngai na ye elelo bazali kofignole maloba basignaka konta na peuple te ata bozali komona bango wana kodofile nuit jour tozali koloba no ya peuple peuple nda mandate biso basignaka kontra na peuple te la preuve en est oyo toponaki na 2011 nani asali ndenge tolobaki nani asali ndenge tosololaka eloko ya liboso bachangeaki bamilie
97-98% va changer ba milieu. Moi comme ibale misato tant mosusu batikali. Ba koma na ba policier. Mais to yambaka bango na ba jikoso. To yambaka bango na ba litwala. Pene ya litwala botiba kiti. Ba yaka bandimaka. Renard azena posa ya fromage. Te ba signaka nde contrat na mindele ba iba komisa biso ba esclave kuna nde batiaka mokoloto soko na fandi na bokondi petrole ya mwanda jwa jama ya kasai jwa ndenge ya bongisaki kodo minier nga na kotsomisa mwana 3% na kolongola lisu 7 wana ya batisaka kuna nde ze contrat. Et puis, il y a des peuple qui ont contracté, ils ont flatterie. Masolo to bete ke na bango flatterie. Na lobi na ba couche yos. Bazena misolo. Ba kimi mbango ko pese ba $100,000. Boni balé bazela lelo ko diriger. Ba kokaki ko pese ata ba tracteur na ba village natal. Peuple congolais zeko kokakoli a tabite écoute. Toyebite député ya majorité député opposition basé na ba salaire différent. Député ya opposition na député ya pouvoir basé na ba salaire ya kokesena. Po balobaka to kota po to sala. Soko biso to koti nde to sala. Tutuna bino douane ya République démocratique ya Congo, douane la plus chère au monde. Nani atiata liloba n'ensemble. Teweze tango ya bosolo. Tango ya bosolo si ekoki. Oze tango ya mayele pe bwanya. Si mezaki ko uta Angola $3. Baboya ekota. Député nini alobe la peuple. Député nini alobe la peuple. Snel ezalaki awa. Ono ya peuple basé ko pesa bato courante lelo énergie zena maboko ya opposant. Ministère ya énergie. Snel DG ya opposant. Courez baby davantage. Et baby davantage. T'es beaucoup silica. Vraiment beaucoup silica. Pour bolinga kate toloba. Kasi sala kabiso esengo. Pour beaucoup pasukate. Pe komi ko bangi sa biso po AVC ekomi. Moni siki komi ko sala pasi. Bato ba komi ko sala AVC. Te bande ko to sala motema malamu. Vraiment to sala motema malamu. Ntango ye tango ya kosombiti nya makanisi tango ya kosimba na loboko po ya Afrika ya sika Kongo ya sika longola nano moluba longola nano mongala longola nano moswahili longola nano mokongo fumu kimbango po ya baindo banso nani moluba nani mongala nani mokongo nani moswahili toyeba makambo nini tokofiko bondela nango pona mboka ye tozeko bondela politique ingeta mais c'est la moindre des choses. Tozeko bondela politique c'est la moindre des choses. Pour lelo na seconde soko opposition a joué conscience majorité a joué conscience balongwe na motambo ya loposo pembe c'est fini. Émergence to côté na voie de développement. To lobi bien soko opposition ya République démocratique ya Congo to opposition ya pays Afrique bayokani na basé na pouvoir en place.
esili bamboka ya Afrika ekoti na développement. Mais lelo lokola ebandi na mikili ya poto bato babongolo ba sexe. Lelo lokola ebandi na mikili ya poto bana ya 3-4 ans kobanda na crèche batanga sexualité. Bayeba ndenge nini okoki kokomisa moto na orgasme. Donc Jésus pour officialiser quelque part bapesi basango na bango ba pédophile wana raison pour moi na wana botangisi sexe mwana wana botangisi lolenge ya kopratique kwa bomba yango te 10 ans sima to bokotisie na mbula wana te bayebi ete basango bakokoka te kobima na mokili wana ya pédophilie. Et c'est pratiquement impossible après c'est pratique depuis des siècles. Et pour alléger yango, pour normaliser yango na mokili. Tala ndenge ba kotelia. Lobi mwana ya 4 ans, mwana ya 5 ans. Akoloba na uti ko sala bolingo nga moko na ndimaki yango ekei normal. Mais toze ko banga nini na bamboka ya biso yizanga bagardofu. Moindo ya mbaka kaka likambo na lokoso. Tala ninga ya mbela Bible na lokoso yonso. Lelo na bato bakumba Bible bajonkasi. Bango kutu ba wangeni yango papa wangeni Bible. Ye moto yambaki ko yamba lobi oze na droit ko wanga na ngote. Biso tokoli kia soko bango bakomi na suka fin ya système na bango. Makambo yonso ya mabe ko se succéder. Bomona ki suka ya fin ya Mike Tyson. Moi succession ya ko bete ye komaki. Tricage ou pas, mais il a compris. Arobite Tyson ou wapi. Lewis a Betty, Olivier a Betty, non. Je préfère un antique. Souka ya champion, et c'est là qu'on bête. Oh, il y a des salima lelo na mabele na bango, ko bête na bango. Motozala qui est excellent. Lelo akomi ko kweya na bambeba oyo akokaki kokwea na ngote. Suka ya carrière. Bande ko balandi. Naze ko sala émission oyo na pasi na mote. Bato bayibi République démocratique ya Congo. Lelo déjà bana ya 12-11 ans bazé komi teka nzoto. Poisson bali papa. Poalia. Soko maye mondela kangi. Po weze fulu. Loga ko ya ko bwaki na biswa. Toko suka wapi. Suka wapi. Etango ye bino bande ko boze kuna na mikili na bango boze ko mona mayemana. Nesika boya to sangana. To yeba nini ya kosala pona ko sauvegarder Afrika. Polobi boko kima mikili ya poto. Fumu kimbanga la kaka. Ata ko mingi bakozonga te, me basusu bakozonga. Me foto bongisa te. Talandenge bato batikali na distraction politique. Tango ye tokokaki kotonga, popo bandaki kotonga. Natokisaka bino makanisi. Bo bandaki ba projet. Alelo ezeli susu te. Ba projet stoppé. Po il faut élection. Totuna kapé
na bandeko bokolandaka biso. Lelo tozali na bachauffeur mosusu abandaki chauffeur na première année ya prise ya pouvoir ya président Mobutu. Mais tel lelo azalaka chauffeur na mamituka ya bato. Kozanga élection de kangaye to kozanga conscience ndekangi. To doit conscience. Ba itoze na makanisi to kumba expertise na mabele. To kumba boyebi na mboka. Yango makambo bele bango bakotrouva yango normal. Moto azalaki mobali akomi mwasi normal. Aze kosala nango témoignage. Oyo na culture africaine eze kozwa esika te. Pe kozwaka esika te. To partageaka bamanaka ye. Ko partageaka kaka ba film ya porno te. Yango eze ko détruire kozala yango ye. Préoccupation moyenne de zéna mona sexe yango te lo poso te mbazina. Ba film mingi ye ya kosaleka. Mpo ya koya ko détruire nango Afrique. Même ba programme ya télévision. Oyo ben ba saleli biso wa soko TV5 Afrique. Rien que pour ya ko déstabiliser ma mboka biso. Teto biso tokoliki ya totindika makanisi musika. Totindika makanisi musika. Tozena mingi ya kosala mpo ya mabele ya Afrika. Soko kaka to réussi kolongola ndelo wana batili biso ya etumba ya politique. Tokoki totonga, tokoki kolengela Afrique ya lobby na makanisi pe na bokasi ya moko. Soko bolandaki mikili ya poto pon excellence, lelo ezali lisusu excellente. Tant mosu matériel ndekomi kokangami. Mais de goût ekoti. Alors soko matériel ndekangi bino, de goût esi ekoti. Est-ce que bango babota makana matériel wana? Est-ce que matériel wana tata kelid kona se monta selela ki bango? Tokoliki ate. Basalaki. Le 10 septembre, oyo, lundi ya poso ye tokobanda. Na Mungo Congo, siège social ya religion africaine. Masanga yon solobine songia nzila. PV alongo, oser christianiser, oser islamiser l'opposo moïndi, boya tout ça là le sang. Fumukimbamba babaki atinda min boya bayindo. Peu ize leko ya bilaka. Tango ya bosomi ya bayinde sekoti. Yoro baga kombo ya Fumukimbamba. Fokota na bososoli ya kombo ya Fumukimbamba. Mbangu difika ya swekama. Mozipoli ya mai mabumbama. Mozipoli ya mai mabumbama. Mayango nini mabumbama. Motambo ya mondele division premier régnier. Opposition majorité binemi ya libela. Soko bawe bakoti, basusu fo bazala libanda po ba ambriaka bawe bakoti, basalate. Bakolona kibombanda tango bawe wana bakokima babombi bango quelque part po bajonga lisusu baya ko ambeshe. Mugaba zwaka mbeba mukola zongisaka mabele na maboko ya Zimbabwe. Lelo en Afrique du Sud vous écolanda. Lelo en Afrique du Sud. Lokola baluki bazongisa mabele na ba Sud Africain autochtone.
Mais à peu président Kabila au Taïko Sanamo, révision ya code minier. T'es tout mona, tout kebela ba marionnette, ba Mandela zeko utilisé. À sala yango de siècle, divisé pour mieux régner. Trahison à la kaka be na ba génération yoso ba dirigeant africain ba kama. Momitu nakate. Président yoso kokota na Europe ata zero kwa ndakala. Akoza la supérieure ya président africain ata zero kwa baleine. Kotala Sarkozy na miso akokai ko décider sur le roi ya Kadhafi mais ça il a décidé appuyer na bandeko ya ye rien que pour ya banque ya Félix balongwa na bango na FMI na banque mondiale tolongwa na biso na FMI na banque mondiale yango ila lisa mutu ya président Kadhafi bambouye bino wa Sarkozy na garde à vie heleki asala ke on intérêt ba français soko boko motia makelele bambouye carte Sarkozy ala ya garde à vie bati ba image ba médiatiser makelele heleki Mali ba komo réclamer ba ordre na bango ba jusoko Mamadou Soko Gassamba bambouye carte ba pesier nationalité et ça nini pas ba malien. Ce que vous êtes citoyen malien moko vous payez nationalité et ça ne peut ça la ligne. Mais moi indo naïf culé à côté témoigner yango et comme il va sujet de prière dans l'église. Sala na ngalo ko sala kisoko na Mamadou Gassama sala na théâtre. Te tango ya boyebi sekoki. Tango ya bosolo et sekoki. Tokebela lobi tokokimela wapi soko mabele yesengi tobungisa biso moko tozeko bunda ko détruire lobi tokokimela wapi bandeko balandi maye tokolobaka na bino tozena kokoso ya ntango kalate tobandi kalate photo conclure pongonga soko yoyoki likambo ye esepeli si yo pe tuti yo s'abonner partager mission tant mosusu yo tinda mate po sala mosala ye biso epesami na biso tango bakani ko bomo to utaka na tombo to kupanga ko zonga te kasi oyo toyelaki na mokili ya mosuni ekokisa pene ya nesongi nzila bango bakobi misala ya 1921 biso pe tozeba figurante biso pe bakobi misala ya 1921 pene ya nesongi nzila soko message yi tuti yo partager zwaka kabolela bandeko bayoka tango yi tango ya boyoka tango ya bondeko tango ya bondeko mabele ya Afrika ezena posa to simbala loboko lobi kimia mfumo kimbangu balongo pe bankoko